na portugais na lobango na lingala poete ayoka kimbangismo ye na pose ya koyoka mokonzi leka liboso oya kopesa biso liloba. Merci na Bingomba ya mfumu Kimbangu wana kati ya Angola. Merci na représentant na boyambi oyo tokutani na yango awa banda mokolo tokomaki tozongi mbanza Kongo toyeli susu po Bingomba esengaki tokutana awa lelo. Merci mingi na esengo nazali komona na bino nyoso pe merci na malobo bopesinga yawa. Kimbangisme oye bozana kati ya bitumba ya defi. Angola ezali lokola motema na nzoto soki bakangi motema ata uza makasi ndenge nini okokita. Toye awa na kati ya motema esika na nzoto ya moto makila etambolaka, esika makila ekotaka pe bimi po ekende bisika mosusu. Motema pe ezali esika oyo mipepe nyonso evandelaka. Soki motema elingi yo bolingo pe etelemi. Soki motema elingi yo nzoto pe etelemi. Soki motema elingi yo mokili pe yokeli yo. Yango tozana esengo ya kokoma awa pona kopesa sango tozali na yango. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Angola oye! Angola oye! Angola oye! Tukoza makanda yezindinga yango yango nenkambe zoluka Mfumu Kimbangu Kyangani oye! Mfumu Kimbangu Kyangani oye! Mfumu Kimbangu Kyangani oye! Ye azali mwana ya batu oyo tolingi tobotisa azonga na mokili atambo sa makolo na esika yango esengelaki kasi esengo nange ekozala tokabola biso na ye nzembo moko po bolakisa ye te bozali na ye awa. Papa représentant autorisé faki bachela ye nzembo bango bamonye koyela bango na mutu. Mfumu Kimbangu Kyangani oye! Boyembela ye natala. Nzembo.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Tolobi ezali espoir du monde, église universelle. Merci mingi na mangomba oyo baye kovanda na bino awa. Elingi koloba ete mokili oyo epai bozali kokende. Batelemisaki administrateur balobi azali professeur. Qui professeur ya otobengi Académie européenne. Na académie wana balobi na bango boye. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Afrique nde bandeli ya mokili. Balobi na bango boye. Biso wana poto tozwa référence ya année 0. Année 0 mbula oyo baponi na mbotama ya Yesu. Balobi na bango boye. Mondele oyo akotaka boumbu na kati ya Afrika ezalaka bien avant l'an 0. Mondele oyo akotaka pasi na kati ya Afrika awa oyo alkimaki pasi tangu yaye kovanda na Afrika. Balobi Afrika nde ezalaki nzungu ya koliesa mokili mobimba. Ba oyo bavandaki na bamboka lokola ba Inde bazalaki kokotela na nzela ya Afrique du Sud pona oyo kozwa biloko kolia na mbanza Kongo. Ba oyo bazalaki na monde ya Arabe bazalaki kokotela na nzela ya Ethiopie ti na Egypte pona koluka ndenge nini koya koyekola mayele ya mokili pe kolona kozwa pe bilia. Ba oyo bazalaki na mboko tobengi ya mondele ya posopembe bakotelaki na nzela ya Espagne, bakotela na nzela ya Egypte po na koluka biloko ya kolia na Afrique. Ba université nyonso bayebi yango. Baza koyebisa yo tango nyonso. Yo nde mwana liboso na mokili. Yo nde mwana liboso na mokili. Kasi soki to silisi kotanga mayele nyonso bakangi. Moye bosalela yango ezali te. Tango Abraham aye komitika na kati ya Egypte. Asengaki na bana na ili lobakaka moko. Nyonso ekoyela ngai. Eya butu eya moi. Bozwa nzoto na ngai. Bokendo kozongisa yango na mabele ya bakoko na ngai. Azalaki na mabele ya Afrika. Atelemaki na mabele ya Afrika. Kasi ye alobaki ete nzoto na ye bazongisa yango na mabele ya bakoko na ye. Ti akufaki nyonso etombwa mwa po bakende kozongisa ye na mboka. Banda ba juif ba telema pona kokende kozongisa nzoto wana. Ti lelo Israel bitumbe sila kate. Bawele kanini mabele oyo bakoko na bango balakisaki bango. Tango mondela ye komona mboka oyo o babengaka Congo Afrique. Lelo bakaboli yango bitini soki 52 54 pays. Kasi mabele ezalaki moko. Koko azalaki, mama azalaki, mwana azalaki. Na yo kiawa papa pasteur alobi to yambaka mondele bokoko na biso elobi boye moto nyonso koya na ndako na yo yamba ye na kata lingomba oyo
bayebisaka bino tango nyonso moto aye yamba ye pesa ye kiti pesa ye mai pesa ye eloko akolia eza bokoko na biso simande okotuna ye oyelaki nini soki aza ya kolemba pesa ye kiti avanda soki pe abungi nzela bolakisi esika atongi pe ndako bapesi pe mwasi aboti pe bana batongi mboka na bango kasi mondele oto yambaki moto asombaka ye mpona koya koteka ye na Afrika ezalaka moto mwindo te moto asombaka ye mpo aya koteka ye ezalaki moto mwindo te arabe nda asombaka ye arabe nda azalaka koteka bango kasi vengeance baye kozongisa epai na biso toza na kati ya lisumu wana te bango nde baza na masumu na bango lelo Afrika ekoti pasi kasi mboka oyo tozali oyo tobengi Angola nde esika na bato nyonso batangi na bauniversité bazali na histoire ya Angola eza nini histoire ya Angola eza te babengi yango République d'Angola te wana ezali baadministration ndenge bakabolaki yango na 1885 Congo Angola eza nini Congo Angola eza nini bovandi na kati ya motema bovandi na kati ya lumbu kasi bozo miyeba te Congo Angola nde ezali na histoire ya Royaume Congo Congo Angola nde ezali na histoire ya Kimpa Vita Mama Kimpa Vita eza nani mwana mwasi oyo babengi ndona Kimpa Vita azalaki na mbula nini tangu ye abundi alobi te balingi babebisela biso mokili moins de 20 ans moins de 30 ans soki totuni awa banani bazana entre 18 na 25 ans batelema bokobenga bango kaka bano nde babundaka na mondele oui mama oyo abetaki ngonga alobaki nini alobi ntotila lamuka telema ntotila lamuka telema bambuta bolamuka botelema mokili ezokende botelema mokili ezokende bolamuka kasi lokola kwiti ya bolingo mondela yaki nango esi ekotaki na motema yango nalobi kaka na motema soki kwiti ekoti obosani na makambo kwiti soki eleki na motema oya kopesa bapromese na mama meme oyo oyebaki te meme oyo ozangi oya kopesa bapromese kwiti ya mondele ebomi Afrika kwiti oyo tomelaki na mondele ememeli biso Afrika kwiti oyo ekotisaki mayele ya mabe kwiti oyo ekotisaki bamaji nyonso na kati ya mboka oyo po elalisa royaume ata otangi ata okomi docteur professeur me lokola mayele bakangelaki yango na bamaji lokola bakangelaki yango na baloge moye mayele ya moto esala ezali te balobi moto oyo alakisi yo mayele soki abombani yo ekomaka pasi po ye ayebi eloko azoluka nde eloko mondele asalaki biso kasi Kimpa Vita ti baye kobundisa ye lokola magie esi evandaki balobi na ye akomi Kadia Mpemba akomi elima ya mabe akomi elima ya bosoto ebiso ba oyo esengelaki tobundela ye biso nyonso tokweyaki kaka biso tomemaki bakoni
po batumba mwasi oyo akomi liboma. Kaka biso tomemaki moto po batumba mama oyo o tobengaki mama liboma. Kempa vita. Wapi? Awa na Angola. Kasi mama oyo alobaki likambo te. Ti mondele aza kotumba. Biso tozotala. Tomimina lisumu ya monene. Ya kondima. Libota moyindo etumbama na mondele. Ya kondima. Tome makoni po batumba ye. Esika lisumu na biso ekotaki ya pasi. Kasi ye azongisaki alobi likambo te. Ata boza kotumba ngai. Kasi mwana na ngai yo na boti oyo, mwa moko oyo. Asali bino nini? Lisumu nini mwana oyo amemi po botumba ngai na ye? Lisumu nini mwana oyo asali po botumba ngai na ye? Baindo nyonso bazalaki wana moko te aninganaki. Balobi akende. Akende. Azobebisela biso bisengo. Ndenge bawanganaka Moïse na ngomba. Yoke koluka mibeko ya Nzambe me biso tozana bezo bisengo to tiki na Egypte. Malamu kuto kweya na yo kufa na yo. To tiki kimpa vita. Me ye alobi boye alobi mwana oyo nazako kende na ye. Mwana oyo nazako zika na ye. Mwana oyo bochenga na ye na moto. Mwana oyo mokolo yako zonga ako sala bino mosala na moto na bino kaka oyo. Mwana oyo mokolo ako zonga ako tumba bino na moto oyo kako bino bopelisi yawa. Mwana oyo kimbango ako zonga. Mwana oyo kimbango ako zonga. Kasi mwana oyo azalaka na mokongo na ye azalaka na kombo ya kimbangu te. Me ye apesaki kombo. Mwana oyo akozongela bino na kombo ya kimbangu. Mondele avanda azela bambula awa na Angola. Wana tozana kati ya Royaume Congo. Oyo simbaki Afrika mobimba. Mondele azela amona mwana oyo kimbangu atikala komona ete. Mondele akomi na 1885 alobi na sina BBC Afrika na sina BBC bango mitu na koyiko kabola mboka oyo moto akobundisa nga akozala te, moto akotungisa nga akozala te. Akaboli abimisi Kongo Angola, abimisi Kongo Kinshasa, abimisi Kongo Brazzaville, abimisi Kongo Gabon, Congo Cameroun, Congo Afrique du Sud, ba Congo na ba Congo. Bamboka nyonso boyoka na Afrika. Kombo na ngwa liboso ezali Congo. Ya solo tokoloba tozana Angola, tozana Congo Angola. Kasi tolandaka ba kombo mondele itango akaboli amipesi ba kombo. Nde kombo toza kolanda. Mondele abosana. Na kobosana na ye. Nde seka nkambe ye kobotama. Nkamba evandaka nango kimia. Nkamba evandaka kimia. Mwana moko ye kobotama. Mwana ya botami na kombo ya kimbangu te. Mama na ya botaki aza na kombo apesaki. Kasi likambo yaki koyela mwana. Likambo yaki kokwela na mwana. Ndeko belela ya bokoko. Pona kobimisa mwana oyo. Nde lima ya kimbangu. Azongi pe na esika yango. Balobi kimbangu abotami. Kimbangu azongi na mokili. Tangu wana mutu ayebi kaka tete kimbangu ango ye wana se azongi.
abimi pe Kinshasa, akeko luka mosala na ye. Akeko luka mosala na ye, po aliesa libota. Kasi kuna na mosala, tango sango na ye komi walobi tango na yo ekoki. Tango na yo ekoki, place obimelaki na kombo, place otelemaki na lima ya mokili, tango na yo ekoki kendo sala mosala na yo. Oyo babengi na Kikongo kimfumu tumbwa. Tango ye azongi, bapesi esango, tango na yo ekoki. Kombo yo memaki, mokili yo memaki, tango nango ekoki esala mosala na yango. Ye atelemaki, ndenge batalisi awa. Akeye pa ya bakonza mabele, bakonza bilima mokili. Alobi bayebisi ngai na telema. Kasi na bokoko na biso balobi soki Nzambe akangi likolo, il faut ekita se mabele kanga. Soki mabele ekangi ezongisi likolo Nzambe akangi nde likambo esalemi. Yango babelelaka makanga mini kuzulu, makanga mini bantoto, makanga mini bantoto, makanga mini kuzulu. C'est-à-dire mutako fongolango azalite. Nde sika kendaki epa ya bafumu bakanga likambo oyo bapesa enzela asala likambo na ye mission na ye oyo Nzambe akangi. Topesa ki enzela. Kasi pasi moko ekote za nini? Oyo salimaka na kati wana tokoloba te. Kasi tango abandi mosala na ye, mondele ayoki. Nani wana abandi makambo kuna? Kimbangu. Nani wana osala makambo kuna? Kimbangu. Azosala nini? Abando sekusa na kombo ya Koloye. Asekusaki na kombo ya nani? Ateyaki na kombo ya nani? Bamangombo nyonso eza kosala ba miracle lelo sala na kombo ya nani? Siko ya memaki lisumu nini? Lisumu nini ya memaki? Protestant azoteya na kolo Yesu. Katolika azoteya na kolo Yesu. Armée du Salut azoteya na kolo Yesu. Lelo kutu ebakisami na kobakisama. Kasi lisumu na ye ezalaki nini? Asalaki nini? Asalaki mabete, aibaki te, azwaki mwasi ya moto te. Kasi azalaki na lisumu kaka moko. Kombo. Kombo. Na mikili ya mondele la Yesu. Tangu bakeko yebisa roi. Tangu bakeko yebisa empereur. Elembo yo tomoni ebotami eleki biso awa. Elembo eleki elingi olakisa ete mwana moko abotami. Mwana wana lokola botami ya yo pase bandi. Bo continue kokweya. Empereur apesaki ordre na mboka na ye bakata bana nyonso bauti kobotama. Azalaki na posa ya koluka te mwana ngo aza wapi. Oyo nyonso abotami boma bango. Pona nini? Po azala na elika ete mutako bebisa pouvoir na ye azali te. Nde sika bakimiselaka Yesu na mama na ye. Eloko esalaki pase na mondele kombo. Nani azosala makambo kuna? Mfumu Kimbangu. Nani? Kombo wana bayokeleki yango wapi? Kombo wana pona bango ezalaki nani? Tango lobi Kimbangu, bango nyonso bayebi ete bitumba tobundaka na mbanza Kongo. Bitumba ya mwasi oyo tobundaka ne totumbaka. Mwana oyo alobaka koya kosala biso mutu pasi. Nde ye wana aza koloba makambo kuna. Bakangaki pona makambo azoteya te. Bakangaki ete po aza kolamusa batu. Bakangaki ete po azosala rebellion. Balukaki ye po esengelaki kombo wana ekufa. Kombo wana ya Kimbangu ekoki koloba te. Po ezali na bilaka nango.
Fumu Kimbangu Kyangani oye! Fumu Kimbangu Kyangani oye! Fumu Kimbangu Kyangani oye! Mondele akangi Fumu Kimbangu alobi nazuye mobimba alakisi bango pe ba miracle ya modele na modele tango bamoni ya kufi balobi tosi tolongi ye na français balobi le roi est mort, vive le roi. Professeur Azawana ce que tout le roi est mort, vive le roi lingolo banini. Kimbangu akufi, Kimbangu abotami. Le roi est mort, vive le roi. Oyo boza komona na Londres. Reine akufi. Bazwina ntaba. Bakeko kata makila. Po ba appliquer loko wana. Awa yo kufi kende bazo esprit bakotsa na mwana. Seki tolobi angwawa. Kasi ya mondele bino nyoso bolandaki na TV yoka esengo. Ba misusu kutukose posa baki ndoko fuka ma tina serkei ya rene. Po ba yeba ke yaza soki nani. Soki pona mondele Kimbangu akufaki. Kasi pona bokoko akufate. Mwana ya kimpa vita akufate. Mwana ya kimpa vita akufate. Atako bozako bunda bino na bino awa. Tokoti na Angola tozako yoka ndambo bakebo ndako ekebo likolo ekebo mupanje ekebo. Wana koseka na bino ko yunga na ya bino na bino. Me mwana ya kimpa vita azana kati wana te. Ye azana bafumu. Yango wana tozane sengo. Yako zalipai na bino abozako landa. Matea na ye. Kasi balobi espoir du monde église universelle. Même ya tata wona bavandi wana bayebi suka nango bango nyonso lingomba kaka moko. Kaka moko mi balete misato te. Kaka moko na wezo ya liboso. Kimbangismo ye. Tata wonda lataki saki alobi bana nanga avanga na kufa fona me mabino boke no komona mokili. Fobo yeba isika bitumba mokili ezali. Abundi ndenge balobaka esprit koki kozala makasi mais soki nzoto ese lembi ekei. Bango nyonso baza konzela nzela po bazonga na mokili oyo. Bango nyonso baza ya kotelema po balakisa même obo bengi kolo Yesu. Botangia wa Apocalypse. Apocalypse nde suka ya Bible. Apocalypse nde suka ya ndoto. Après Apocalypse nde mokili moto nyonso azozela yeba. Mukuna alobi Jésus reviendra bientôt. Bazozela nini? Suka ya Apocalypse. Makolo eza na nzela tozozela nini? Suka ya Apocalypse. Ebongo mwana ya kimpa vita azozela nini? Suka ya Apocalypse. Meza wapi? Suka ya Apocalypse eza wapi? Angola oye! Bozo miyeba te. Na telemi esika Apocalypse sukeli. Nazali esika Apocalypse sukeli. Ezali awa. Nakoki ko bina wati lobi na tongo. Pona komi. Esika Apocalypse sukeli. Esika moto nyonso azozela. Nini ekoya na mokili. Papa zako zela. Papa ya Roma zako zela. Esika mokili sukeli. Reine Angleterre asa mikendeli nae. Amikimeli. Pape ya Grèce orthodoxe azako zela. Islam ezako zela. Mokili komi ko banga. Mokili komi ko mituna. Ye moko mondela lobi hey bokeba environnement mokili lingo kufa tozoma na kote to kimela te. Bake na COP
22 te faut bimisa mbongo bo pesa na Afrika yoka na biso mawa akata suba nzetete sino to kokufa balobeza wapi kuna na Kongo. Mokile kauki maya komela ezali lisusu te tokozela mai wapi mokile komela mai wapi banda na poto mikili nyoso mai eza wapi kaka na Kongo. Dans 50 ans mai bakomela ya Kongo bakosomba ngo cher kasi bango ba décider balobi te tokosomba ka mai wana te tozongela bango ndenge tokotaka liboso to balola bango to nyata mokili wana to kabolango lisusu toyebisi bango lokuta na bino mwana kimpa vita linga te toko China mukongo na psaume soki na Apocalypse 23 wo boyoki Apocalypse nini 23 papa représentant Apocalypse 23 kotangela biso yango elobi nini kimbangismo ye Apocalypse 23 eza wapi bapesa biso lisolo nango baoyo bateyaka awa baya kotangela biso Apocalypse 23 et soki na 22 na 21 na 22 bongo atoza wapi na Apocalypse 23 fumu kimba ukiangali oye fumu kimba ukiangali oye fumu kimba ukiangali oye kimbangismo ye mwana ya kimpa vita Apocalypse 23 fumu kimbangu mwana ya kimpa vita Apocalypse 23 oyo bakomona na miso bakomona oyo bakoyoka me mokili esi etelemi biso na ye toyokanaki kimia ekota na mokili nzela azwaka po akende kosilisa mabe oyo mondele akotisi na mboka oyo nzela azwaka po akota na mokili ya poto aboma maji nyonso mwana na mwana zonga na esika na ye po Afrika azali mama mondele alingi akosa na yango wana toyebisi Paris, Londres, Washington tosi toyebisi bango Paris, Londres, Washington soki balingi koyokana na Apocalypse 23 toyokani négociation ezate soki balingi koyoka biso bakitisa manduki na se bazo ba drapeau apembe basimba balobi tozongi sima nde loko tozana biso na bango yango wana yango le 24 décembre 2020 na Nkamba toyebisaki ye na kiti oyo tobimiselaki ye bongama po 21 centenaire oyo balinga te koyinda mondele lokola salite eleki aye ko renforcer covid na ye po a déstabiliser tolobi osali no eloko te soko oleki 21 22 ezali na mbanza ngungu tokendaki kolongola jugement ya mfumu kimbangu mondele akondanaki ye à mort molimo ya mutu soki basi bakondane yo à mort ndenge bomonaka na bamboka mindele moto asi akokisi 90 ans moto asi akokisi 80 mais baza kopesa condamnation ya 80 ans baza kopesa condamnation ya 100 ans mais muta kokufa nekaka dans 2 ans oyo boza ko condamner à 100 ans pour vivre ango wapi bongo tango bakangi mutu tango balobi na eto condamner yo à mort ndenge ba condamner kolo Yesu condamné à mort
ata bolobi afutu mukaki condamnation à mort ezali kaka psaume 23 soki apocalypse 23 nde kufungula ndenge balingaki mfumu kimbangu yango wana le 3 octobre na Mbanza-Ngungu na 2011 ezalaki pona kolongola condamnation ya mfumu kimbangu elingi oloba mabele efongoli likolo efongoli mutu akokanga lisusu esprit na ye azate. Voilà sens ya acquittement ya mfumu kimbangu. Pona nini mutu bakondana ekala bolukaki kaka bafongola tolukaki bafongola po condamnation wana elongwa basinga wana ndenge tolobi soki bakangi ona se likolo ekangi ata bozo belela pase kozala. Mais le 3 octobre 2011 likolo ekangaki likolo efongwamaki couronne bimaki pona kolakisa ete basinga nyonso ekatani mfumu kimbangu abimi mobimba tina koselisa wana na stade totunaki ye yoana oyo bapesaki kilo ya mokili soki omoni oza na makasi no ya kobunda soki oza pre ya kondima pasi ya mokili soki oza pre ya komema kilo ya mokili koyi yango na ya komata Kimbangismo ye bokomaki kobanga akomata to akomata te akomata te tolobi soki oza mobali mata pe atelemaki amataki azwi mbonda na lobi nake bitumba. Kimbangismo ye fumu kimbangu kiangani oye alansaki biso défi alobi boko défier ngai te na komata azwe na mbonda na ye ye wana za kobunda ye wana za nakata bitumba bitumbo ye makasi tolobi te fumu kimbangu tangu na yo ekoki tokoma na Apocalypse 23 esika oyo moto epelaka esika oyo mondela kanisaka mayele na ekosuka nde esika moto wana ekozonga yango wana tokendaki na ye na centre toyebisi ye tangu na ye ekoki biso toza kotelema toza kokota na Angola toza kokota na Mbanza-Kongo tokokoma te na Luanda topesa bino sango toza kochaye na mokongo toza koya na ye aya esika oyo makambo nyonso ekangamelaki aya esika oyo bitumba biso na bango ya majiwa ne bandaki esika bakansai ke bakangi nyonso nde esika tokomi nde esika totelemi kasi tokosenga nini epai na bino biso toza na likambo kaka moko programme nyonso tokopesa ngo na avril na Nkamba esika oyo mwana ya Kimpavita akendaki kobotamela na avril 2023 avril 2023 biso nyonso na Nkamba tokopesa ye programme na ye na bino na biso tokotia na Mukongo tomema ye wapi na Apocalypse 23 toyokani est-ce que boza prêt nde makambo toyeli yango wana biso na bino avril na Nkamba yango wana topesa information na gouvernement Angola yeba toza na kata babitumba te o soki ngai 26 soki ngai 22 soki ngai 21 toza kuna te oyo nyonso mibengi mwana kimbangu oyo nyonso mibengi mwana kimbangu abongama potango ekoki na ye kopesa sango awa bino awa poto na ye kopesa bino sango ti bovandi wana bobongama tango esali nini ekoki avril na Nkamba kolongwa Nkamba tokopesa bino programme nyonso ndenge kolekela na yoki esengo na ke kotala botongelo kwa monene ndako ya monene toyebisi papa représentant ti tokoma avril asilisa ndako wana ti tokoma avril asilisa ndako abatu ya Apocalypse 23 mwana batu ya Kimpavita bozo yoka fumu Kimbangu kiangani oye akomi nani
mokili ekoti na Apocalypse 23. Mfumu Kimbangu Kiangali oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Mfumu Kimbangu Kiangali oye! Angola oye! Bana Kimpavita oye! Mabele ya Ebandeli oye! Mabele ya Makanda nyonso oye! Esengo? Bongo soki toyembi na biso mabe? Bochelanga nzembo. Merci. Kimbangisme oye! Nankamba tokozala na ba chef coutumier nyonso ya Afrika. Nyonso ya Afrika bakozala na Nkamba. Après avril na programme bokozwa bango nyonso bakokitawa. Bokozanga place. Bango nyonso bakokita. Afrika ekotelema pona koya kotika mwana Kimpavita. Afrika ekotelema pona kokokisa Apocalypse 23. Mbanza Kongo. Kongo jantuka. Kongo jantotila. Kongo jampungu tulendo Kongo Afrika. Biga bia wonto nsambi ulisa konumbia lendo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Botika la kobongama pona Nkamba na avril koleka avril programme nyonso etikali ya bino mwana oyo banda botama na Kongo ya kati na Kongo Kinshasa asali bambula kasi ye wana uti kotambula na Kongo Braza anyati kuna kokisi ya yewe sengelaki
awa ye kozonga etikali aya kozonga akende kovanda na ndako ya mama na ye, akende kovanda na mboko tobengi Angola. Na kosenga na bino bolemba ete mosala nyonso ekobandela awa, mosala nyonso ekotelemela awa, bilima nyonso ekofungamela awa, moto nyonso ekofungamela awa, bitumba wana ezali ya somo ya réponse ya mokili. Bozala ya kobongama, Nzambe na bakoko babatela bino babomba bino na nyonso bisika nyonso bozali pe bapesa bino makasi tikuna tokokutana. Tosilisi bongo matondo. Kimbangismo zi. Kimbangismo zi. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Angola oye. Na kombo ya Nzambe Tata, Nzambe Mwana pe Molimo Santo. Toye lisusu. Tolandi matei na biso na bokebi nyonso. Biso bana Tata Nzambe soki toye na église toyelaka makambo misato. Ya liboso ezali kokumbisa kombo ya Nzambe. Objectif ya liboso ya mondimi yangwana. Objectif ya mibale ezali koyoka matei po ete tokoka kobongwana. Po ete tomona nkembo oyo Nzambe azali kobongisela biso. Objectif ya misatu ezali kosala misala. Batala mama makambo toyoki lelo awa epa ya mfumu na biso ezali makambo moko ba secret moko ya makasi. Ndengi mfumu abimisi ba secret mususu ngape na ba de secret. Kimbangismo ye. Bomba bomba. Apapa na mama Faki. Na koloba nanga mingi te. Faki, bongisela biso nzembo oyo trio. Ndengi tozo Faki azobeta nzembo trio epai nyonso zali esengo. Soki yebi munoko kopasuka pasuka. Puna papa alobaki likambo moko. Tango omona chef ba chef coutumier baye. Makolonga eza wapi na nzela. Tomoni te. Faki.
Mwana pe Molimo Santo. Sikoyo ngonga ekoki nzoto vanda kimia po ete ngonga Molimo Elia ekoki. Bana Papa Simon Kimbangu kiangani makambo eleki awa mokola lelo. Nzambe abongisa ngo utakala. Likambo na likambo ezalaka na ntango na yango. Na 1921 Papa Simon Kimbangu ava bana musala na ye akendaki pa mfumu vuti ye nde mutapesaki nzela. Tozonga mwa moke na chiffre papa na biso alobi ya 23 boyoka likambo na koloba sikoyo awa. Donc oyo atiki mutune libanda zongela ngo akota nango awa ayoka. Apocalypse 23. Chapitre ya suka ya Bible ezali numéro 22. Verset ya suka ya Bible ezali numéro 21. Papa Simon Kimbangu kiangani 21 lettres. Chapitre ya suka 22. Aekoloba na 2023 mokili ya sika mabele ya sika aekoloba toko banda makambo nyonso na zero. Apana mama o nyonso azandoki atika kindoki. Muto nyonso aibaka atika koiba. Etikali muke makambo ekoyinda. Rwanzinga nkuvu tanga zwaka bateme le 3 mai 1491. Boka secret. Tokolobela ba chiffre. Ndengi mfumu alobi 23. Ngape na kokota na chiffre 23. Kimbangi moye. Bomba bomba. Rwanzinga nkuvu azwaka bateme le 3 mai 1491. Soko sangisi ba chiffre ne se repesa combien? 23. Papa Simon Kimbangu eko banda mission na le 6 avril 1921. Soko sangisi ba chiffre ne se repesa combien? 23. Et baito zo kende koyinda. Oyo azako la lamuka. Oyo alamuki ya telema. Oyo atelemi abanda kotambola. Oyo azotambola abanda kokima mbangu na mbanza Kongo suka ya likambo. Kulumbimbi bomona ka kulumbi tozomona kulumbimbi wana makambo ezali. Tolandi ba video cérémonie salamaki kuna lobby ya somo faki azobeta fumu na biso kono sala cérémonie ndengi Papa Simon Kimbangu atinda. Tango azalaki liboso awa ngana na monoko malamuso oyo to bana koyoka te na yo kazoloba boye fumu Kimbangu kiangani na maleme na se fumu Kimbangu kiangani imbangi moye na se bana koloba fumu Kimbangu kiangani. Papa ata babengi ozo ba famille na yo mutu aliboso o comprendre te komi na suka. Apocalypse 23. Ba 3 Congo yo yango eko tambwisa Afrique pe mokili mobimba. Moko tokutanaka toyokana. Mokolo tokutanaka na so magister mokolo bakomaki alobelaki likambo ya 23. Na 1992 papa dangenda alobelaka 3 chiffres. Chiffre 3, chiffre 5 na chiffre 15. Tosangisi 3, 5, 15 epesi 23. Papa ekoloba boye 2023 likolo ya sika mabele ya sika. Na mbula oyo tozali kokota ya sika tobongama.
Ba 3 pays oyo Angola azwa dépendance na 1975. Congo Brazza azwa dépendance na 1960. Congo démocratique azwa dépendance na 1960. Soko sangisi ba chiffre nyonso kopesa 54. Yango papa lobaka ba 3 pays oyo yango otambusa Afrique. Afrique eza na combien de pays? 54. Et kotambusa Afrique pe mokili mobimba. Yango atolamuka na pongi. Totika masumu. Nzambe alingo sala likambo na ye. Nzambe kosala mokili na 6 jours. Chiffre 23, D3, D fois 3 et kopesa 6. Nzambe asali mokili na 6 jours. 6 wana osangisi nyonso 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 et puis combien? 21. Makambo nyonso ekokisama na sekre nini? 21 tozali. Yango tomoni verset ya suka ya Bible numéro 21. Chapitre ya suka ya Bible numéro 22. Yango papa lobi 2023 Apocalypse 23. Ebandele makambo likolo ya sika pe mabele ya sika. Yango epai tozali boyokana ezala kati na biso. Kati ya ba groupe boyokana ezala. Satana akolakisa makasi na ye na Angola pe akokanga wapi na Angola. Papa dange na lobango na 1988 na 7 tanga yaka. Alobi Satana akolakisa makasi na ye na Angola pe akokanga wapi na Angola. Yangwana tobongama. Mukili ya poto eningani, Amerike eningani, Asie eningani, Oceanie pe eningani. Mission ba pesi biso otonganda kwa papa. Totonganda kwa papa ba volontaire. Tinsani ya makasi ko sala malelo aw. Na présence ya roi pe ya présence ya chargé de mission papa na biso papa mabisi. Bazali aw. Ba mona bango ba we masango. Papa pa ito uti pena bana na yo kuna bazana esengo makasi. Bazali kosala tu ndako wana sila. Tokuna kuna na roi kuna ba mama kina na chance ba yo ka message na pesa kibiso kuna. Kimbangi moye. Kuna mfumu na pesa lo bageli kama moko. Na ebiso kizaki sekele mina ko bango a bolimbisa. Kimbangi moye. Papa Simo Kimbangu kianga na bana ko tambola na mbula boni. Abanda kotambola na mbula mibale. Toyeba likambo. Mama kwankia de sika nyo sakokeni na papa Simo Kimbangu kiangani na Mukongo ona maboko. Soki bovandi sie wana vwandi peka wana. Epai botiki avwandi na eka wana. Mukolo mosusu mama mwasa papa mama fumambanza atini mama kwankia de kubuka mfumbo. Siko papa Simo Kimbangu kiangani ningipe kola na mama kwa kiadi. Mama kina libi soko ba route kotambola metoke na biso elongo bo mekokenda kubuka mfumbo boye na memoso ezala la passe. Atiki papa Simo Kimbangu kianga na vwandi wana. Mama kankiade akikobuka mfumbo. Tanga bande ko na mfumbo amo papa Simo Kimbangu atika kiye atelemi. Abandi kotambola. Mama kankiade azi mfumbo abwaki akiko yambaleki naye. Na deza. Fumu alobaki na biso likamomoko alobaki boye. Papa Simo Kimbangu oya na ndaku na yanga lobi tobongama. Atuni ba mama kuna na zanga lui mwana tika ka mabele ya mama na ina mbula boni tozongisaka mibale. Alobi bobongwama. Soki na Congo Brazza salaka 5 mois. Osala combien? Osala combien? Yango lo ba to ramase bomba te. Alobi tobongama. Toyokani tokosala musala makasi lelo awa na présence da bango bakomi masango. Pona na silisa na kobeta lisese moko. Lisese oyo epesa moko na moko maye. Mukolo mosusu Lyon na Chemon bake na chasse. Pona na mboka babandaki kotonga bango makasi. Bino bosalaka te tango nzo bozalaka bapesa bino biloko kolia. Lyon na Chemon na proteki to bengi kamelu bakei na chasse. Lyon tanga moni mpakasa lobi Chemon keba na moni mpakasa.
mais yo talaka kan makambo na kosala ye chez mon père a telemi kaka akomi komona lion ake malembe tanga komi pembeni na mpakasa beti likofi mpakasa malamoka kwe akufi shama lobi na likofi moko tata lion abomi mpakasa mukolo musupe akoboma ngai moto funa zali maili ekomi siko ngonga komema sikoyo mpakasa tala mwasi nanga shamo azana makasi mukolo musu akoboma tala baye uti musika ye moka mimi mpakasa yango ti awa yango na tokima na biso tosundole mpakasa wana shamo akimaki deja mpaka lion pe azwi mwasi na ye na bana na ye bango bakimi mpakasa tikali nini kopona mpakasa yango lingomba oyo jamais kokufa ningi mibalobaka lingombe kufi lingomba oyo jamais kokufa ngai na wewe tokokufa tokotika lingomba oyo tokangama na kati ya bolingo mibeko pe misala po ite tokolonga bitumba oyo tosilisi okomba tata mwana pe molimo santo amen. Bote maman journaliste. Papa na ebité na omona kizza lelo za différent nini ezoleka na kati ya municipal parce que na ebi ozali pasteur municipal. Oui, kilta lelo eza vraiment différent parce que toyambi ba konzi minene o bauti tout droit na Yerusalemi
batindami na ye moko chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, ambiance ezali ya kitoko, bandimi baza satisfait, bandimi basepeli na bomesano na biso tozaka na kilamba kiache, surtout toyambi oyo auti tout droit epai ya papa na biso chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Ambiance ezali ya kitoko, bandimi baza satisfait na maemanso oyo elekia. Pona bandimi banso oyo kilamba kiache pe ya Luanda mobimba to profiter pambate culte lelo eza lokola ezo représenter Luanda mobimba penza. Parce que bayibi etazali na Luanda, or azali précisément na kilamba kiache. Message ezali penda o na koloba atei biso to se préparer pour na boye ya papa na biso chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Ndenge komama na Bible te bobongisa balabala pamba te nkolo azali koya koleka, c'est-à-dire tolongola ba différence nyonso zalaka nango babokeseni nyonso za nango esengeli elongwa penza po ete toyeba koyamba papa na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc koyokana esika biso koyokana ezali te, koyokana esengeli ezala mibeko ezala makasi pe tobatela lingomba pona oyo ezali koyela biso na 2023. Impression na ngai vraiment maman journaliste ezali na ngai esengo mingi pamba te biso tozali pona kopesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko atindeli biso oyo akoya kobongisa liboso nzela po ete elobama kala ete yambongana ya na Angola na kotinda liboso ba chef coutumier et tomoni nkumu aye alobi na biso apesi biso ekoki, donc tozali vraiment satisfait pe tozali na esengo pona kozela mokonzi na biso nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani awa na mboka na biso ya Angola. Sa Majesté Mfumu Fimantine wa Congo, RDC, président ya Conseil supérieur ya autorité traditionnelle et coutumière ya RDC, président ya Forum ya ba autorité traditionnelle d'Afrique et de l'Union des autorités traditionnelles africaines. Lelo na mabele ya Angola. Papa, tout le monde présence awa na mboka na biso Angola. Tu y a ba réel motif ko memi awa na mboka na biso. Le motif eza nango ya mulaite lelo ya Afrique ezoko réécrire histoire. Na Congo toza na 3 histoires. La première bozali na Simon Kimbangu qui vous dit Mwindo akokoma mondele, mondele akokoma Mwindo. Bozali na Lumumba alobi bokoma histoire na bino. Tozali na Mzee Kabila obabomaka alobaka bo se prendre en charge. Boluka koyeba boza banani. Na kati ya Congo toza na histoire moko ya Royaume Congo to bengi ya Kimpa Vita. Ça veut dire outi wapi? Oza nani? Na kati ya monde toza na histoire to bengi ya berceau de l'humanité, Afrique. Mais soko landi ba histoire nyonso ya monde, ba science nyonso ya monde, nyonso zo raconter ya mikili ya batu na batu sauf ya biso. So bani ba betelo lisolo ya Afrique balobi Diego Kawayagi na 1482 akuti ambouche et puis bayambiye akutaki ba civilisation moko organisée, akutaki ba royaume organisé et soki wana organisation ezaki ndenge nini eyebani te. Kasi soko landi batalisio na ba histoire ya ba ambassadeur bakomaki kuna bakoyebi soki bakutaki royaume moko équivalent ya royaume to bengi ya Grande-Bretagne, ya Angleterre, équivalent ya Empire romain, équivalent ya royaume d'Espagne. Parce que n'importe les plus grands alaka, il y a roi d'Espagne na Rome. Alors ceux qui ba wana déjà bazalaki presque na sei royaume Congo. Que ce soit en termes d'infrastructure. Tozo lula banda kuna bango, tozo lula makamuna bango alors que ya biso lekaki ya bango. Histoire na biso kewapi nde sika Kimbangu alobaki totala liboso tozo kende. Mais na kati ya histoire na ya pesa ki elembo. Elembo nezalaki soki bolingi bolukanga bolukela ngai na mama na ngai. Kolanda mamango baye komone na Kimpa Vita. Kimpa Vita za wapi? Na kati ya Mbanza Congo. Mbanza Congo na kati ya administration territoriale toza na kati ya Angola. Na kati ya Congo Angola. Pona biso ezali tango ya kokisa moto na moto akoma esika ya elembo na ye. Moto na moto bimisa oyo ebombami na kati na ye. 3 octobre 2011. Le 24 décembre 2020.
nakokota na oyo ya 2001 te eza na bamessage epesama soki elongi yango yango wana omonaka kuna seke message ekomi. Merci. Papa, est-ce que relation ezali entre culture na église kimbangiste? Église kimbangiste. Tango église kimbangiste ate jamo kimbangu. Tango kimbangu alobi kimpa vita. Tango kimpa vita alobi nkulumbimbi. Tozana mokili nini? Ya culture africaine. Je pense na mwana nyonso aza na kati ya église ya kimbangiste. Esengeli atala na bilembo. Bilembo ebandi na fumu kimbangu yemoko na église catholique. Mais asali makambo ne balandeli to lobaki lisusu. Balandelaki pona makambo zo sate balandelaki kombo. Kombo ne za ko bangisa. Po eza na bilembo na kati. Ye akei. Papa Diangenda akoti. Aye na tangu na ye. Ne bandeli na ye. Bino nyonso Noël ezalaka le 25 décembre. Kasi nini esalemaki po tolongwa na 25 décembre, tokota na 25 mai. Ça veut dire bokoko elobaki. Oya telemaka gangaka Noël. Sazalaki mobimba. Si bokoko nyonso. Tango balobi te, toza pe na banzambe na biso ya biso misatu. Bamemi bino wapi? Bazongisi na kati ya ndako. Tango balobi te bana, bomonti tovandi ye. Po miro etelema. Foto koma na ndako kuna nalobi Abraham aloba na bana na ye. Boza bomengo nyonso na Egypte, bosalo nyonso bolingi. Mena 5 minoka eloko moko. Nzoto nange zonga mboka. Nzoto nange zonga mboka. Siko mama oyo alobaka ke mwana oyo akoya kozonga. Tango mwana si amiyebi, balobi tango no ekoki zonga. Toza wapi? Toza na kati ya likambo. Toza na kati ya likambo. Elikambo wana esengeli ekokisama. Eza pe pasi te balobi yo koma kaka. Ngai na melaka lemba lemba. Lemba lemba ezali yo basengaka. Yo eloko na sengio yo bongama oyamba mfumu kimbangu na yo. Yo bongama oyamba mwana ya kimpa vita. Oyo etikali docteur abote saka mwasi ndenge nini po mwana ngozo zela botama. Botikela ba docteur. Botikela biso. Masoloni na yeli ose moninga ya yo na komisi. Oyo etali batu mususu na mutetali. Me balobi na bino avril na nkamba bokozwa programme. Pe bokozwa programme. A propos ya boyei ya papa Simon Kimbangu na Angola. Te. A propos ya bozongi ya mwana kimpa vita na Angola. Okozwa réponse. Ego yasima. Merci. Naza na susika moko e yango na talisi bino. Place ya zoluka kozonga. Nde sika makambo evandi. Tosengi boza na mabondeli bobongama. Bino plutôt bobongama pona ndenge boko yambaye. Po ekozala kilo. Pasi na bino eza esika wana ekozala kilo. Moto libanda ko iko ya ko chayo maboko. Me yo moko na mokolo ndako. Yo moko mokolo mwana. Yo moko kimpa vita. Ngama oyamba mwana na yo. Tolobaki na mfumu kimbangu kiangani. Azala suna motema te. Azala suna motema te. Nzambe achaka motema. Yango atindaka kaya kene na mokili mususu. Amonaki bien ke mwana ya BBC. Mais atinde na ame masalite wana na mokili mususu ike obebisa. Kasi le tanzamba yaki komona ete mabeo ya atinde leki mingi. Tango yeko longola motema abomaki Sodome. Tango alongolaki motema anyataki na tango Noé. Toyebise abima na motema. Poto sili salikamboy. Babilima nyonso ya mokili eza ya kotelema. Babilima nyonso ya Afrika eza nesika mususu bazalite. Kaka esika ya kozonga. Même oyo bazomi benga kuna na Rome. Mayele basalela keuta awa. Tokokota na mozindo te. Mais tolobika ke tango ekoki. Merci sa majesté. Merci maman.
Na yaka Angola na yebi Angola bien. Mais yambalo na yeli mwana kimpa vita. Non, kokota na ngai eza na esengo ba place nyonso. Na moni ba kimbangisi baza na esengo ya boyambi, baza na esengo ya koza ba nouvelle ya papa na bango. Mais loko na sengi bino bolongwa na place ya bandimi. Bolata place ya kimpa vita. Longwa na place ya mwana. Longwa na place ya mondimi. Lata ki mama oyamba mwana na yo azoya. Ngai esika na telemi yango. Zongela image ya nyonso elekiawa. Eza su na debate. Esengo ezo mona na misu. Batu bazolakisa ke baza kozela mwana na bango. O nako bakisa eza su nini. Eza lokolo ngoke no fungola porte basi bafungoli. Nyonso eza na kitoko, nyonso eza na elengi. Botika la malambo. Nzambe na bakoko babatela bino. Basokola mabele oyo. Mwasi nyonso soka memizemi na ye. Aibi ete bayebisinga ke mwana mutu ekiti na se. Abongamaka. Talon molaya alataka lisusu te. Bitumba kotaka lisusu te. Yeka position na somba dra nanga, na somba couche na ngai, na bando bongama, na maternité ya kozala wapi. Tobi tozoyela bino mwana. Bobongisa maternité na bino. Yango nde totikeli bino mosala.